Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisèle Oumba nana lobe yo mon amour. Télé fortifié de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisèle Oumba nana troublé oh mon amour. Merci Gisèle Oumba diamant noir. Alors, Nazali Awana Gisèle Oumba. Gisèle Oumba, toye à en église, place pasteur François à Sala après chaka, je veux dire, toujours tout n'a pas tout par rapport à Makamou Batanza, mais bazo Sala, ba Moizimbié, ba Maï Kalambaï, ba Yango to Tamboli a Yomoni Rondeni. En tout cas, ça aide bien. Ngala Monique eza pena malamu to tout na bango basali na Nzambe po avi na bango eza pena important na peuple quoi, baza bezo ba iba to kende. OK, Tolandi. Tolandi. C'est pour cela que Dieu interdisait toujours l'Israël de s'associer d'abord les accords avec le Ramassi. Imaginez un peu quelqu'un comme Pierre, celui qui était comme les colonnes de l'évangile, celui que Jésus a laissé l'appeler. Alors, pasteur, dans ton émotion, je suis désolé. Tous un problème, il y a Bassin Nzambi ne pas se comporter. Il y a un autre monayo pasteur, leader na Paris Awa, Gisèle. Pasteur, donc tout na bino basali na Nzambe za likambo zo tambo na réseaux sociaux, moninga na bino mosali na Nzambe tant mususu, les lois a poursuivi na justice. Pona tant mususu a babysinde ko moi na kati église yango to ko tout na bino basali na Nzambe, likambo ne sali moto na réseaux sociaux. Mais non, ça a likambo ya ça Moïse Mbi. Ça il likambo ba ça Nzambe ga tesa likambo communauté congolaise. Je pense qu'à faire les affaires mon personnelles. Et ça, sur le plan sentimental, et puis tant que comme la justice, sur les comme la justice, c'est que tout ce que la justice a la pour famille à Bandekon à Monana, qui est à Imope, Mozambique, ils arrivent à prendre mes amis à Batebele, à Mike, à Michel, dans l'ensemble, bon, tout traitant, on bise dans Zambie, tout traitant, dans ce qui, dans l'église, dans la mais tous en représentant à Mangomba. Les églises de réveil, comme les chassa, par exemple, le président Sonic Afuta, évêque, il saisi l'affaire, mais le comme la justice, moi je suis le besoin de la justice, on s'en va quête, d'ailleurs, on a les mains sur la prévenir au juge. Voilà. Nous avons pasteur leader, au bâtiment surtout, il y a au Pessa Moïse, au Pessa Mbango, tout le bito, il va calmer comme moi, parce qu'il y a un pasteur leader, où il y a tellement mingi, pasteur Francis Lola, la bâtiment Bazara, la besoin de sous Royo, comme le Banabino. Tango bape bande comme ça bazo kima église babi ke bino bozo ça musala mabe kokolo bani na bande ko babi ba royal église te et ça ka musala mabe te na kata église lelo tout monde appelle que frère Moussou abana ki ba divorcer ba kabona mobile na ye be fait wana za la ka pasteur te ya be fait mo sentimental donc pasteur mbié abalagité il mo ba zaki presque marié non répéter ba parole na bon na sœur wana n'a pas prononcé parce que n'a pas de formation mais ce qui est vrai c'est qu'il y a une relation donc à bala qui était bonne relation là et ça qui et c'est dégénéré pour nanga ceux qui ba parole ok moi sur la bas qui est avéré et je pense que au nom de l'église tu ressens balibisa mais ngai na lobate que ba 5 ça va juste dans sac mon corps quoi les comme non et ça makamo dans la société basi pe asobo na bana bango mususu pe alaka libala bali pété ça mala muté mais muto apesi promesse faut honorer donc c'est condamnable mais makamo comme la justice et l'obiso pour ngas qu'on a justice so na loba nga bible muto a promettre muto libala faut honorer mais makambo na bango mbalé na sœur wana ba bien parce que pasteur Mbié tout le monde est dans moi cité albaka zanga presque marisol nga bala sœur Eliane so abala ki babe mais bilo mususu na katikuna balongolaki basalaki boye babisaki ba fantasme na bango na bachel ba vidéo moi ça fantasme ya bato batebele basala ngo
Merci beaucoup Diamant Vert, Diamant Noir, na Diamant TV. On a question de Ngazara Nangnaïba parce que Maramon tout le monde est quoi trop. Toi il a Mike Kamba na moi sniper n'engana okota moi mingi wana. Impression na yo itake Mose na Nzambe. Comment na Mike Kamba na moi sniper ba violence, ko beta marbebimi. D'après yo itake Mose na Nzambe, est-ce que ba pratique les amalamu bien. Mike Kamba na landa ki na moi interview moko à Salaki. Américain ko épinglé ko expliquer que asa violent nga na ebi personnellement na mon place à bunda te bon comme so ba bunda na ba chambre mais na place publique boye to étalé ba biloko na na éviter ceux qui pena image wana ya photo wana ils arabena moi ça Mike Kamba pour manga na mkongo pour peigner na ebi ça au monde na magasin mais la ligue aux la juger partie et je préfère que ils aient comme ba situation mo que pasteur wa balisa ki bango biso doit pour te ça conseil Mike Lelo aza mwana Nzambe aza pe mosala Nzambe na lingomba penyel baboti na ebana e kozala bande koto balandi ya Diamant Noir TV awa toza tokutani na musicien parce que tokutana na pasteur siko tokutani na musicien oh tout le monde a yebié aza mopayete Aimé Bwanga musicien na biso ya wenge mais totu na ye penza po bango pe totu na siko koto ba musicien makamnini ba osala na biso bana basi. Bonsoir Aimé Bwanga. Bonsoir Diamant Noir. Sengoro Yambopo, bino ba musicien mrambo sala eza grave. Na bandi na réseaux sociaux, yo posa au courant moni pasteur na biso Moïse Mbi aza musicien en même temps aza pasteur. Est-ce que eloko eleki oyaye avina yo? En tout cas, avinanga na lobake moni et ça li passe. Et ça li passe, mais ça veut dire que le quoi ma la justice. Je pense que c'est la fin justice de tokoye ba penza réalité ma kambo le kaki mais ceux qui peuvent aller n'engue to yokeli n'engue to moneli en tout cas ils a pas si ming na motema parce que moni il faut te ba respecter ma maman ngai je pense que ma mère azali premier être au pendant la contamine na vie nanga j'ai mes raisons mon sou peut-être zaningwanate et puis na boti bana basi donc et si je vois que j'ai une femme aussi à la maison et puis nazala ba yaya nanga nyoso kaka basi ngam na landa basi donc monique basi pa nanga ba primaka toujours donc tant on a tali li kambaron ngezo leka ba petit frère parce que na mukona bango ba excellent artiste ezala Mike Kamba ezala Michel petit nani comment nani Michel Bakenda Moïse Mbi écoute kolobate ça dit un excellent artiste. Donc musique na yenga mo kutu donc son a travaillé, il travaille très bien l'album na yé et en tout cas côté artistique il y a rien à reprocher. Mais makambo e salami wana na sengi na baleki o bakunda pasteur ba mekanan ko chamai na vino na ba parce que ntela ba kende soki za ndengo na kende penza mabe ils ma parce que tu ba ko respecter ba maman tu ba ko respecter to lo bakalelo oyo ba viol ba nini makambo e salama na ba est tout ça mais et comment ça entre biso kaka esika biso na biso tozali lisusu mais bino mo boza ba spécialiste bino ba musicien bato ya liboso nde oyo ba pesa biso ba mama respecter ndenge nazolo ba kamalo ba peuple congolais bato ba pesa biso ba mama respecter ezaki eza moko tant mususu yango sala ki bandeko ba boya maramba musique beta na poto yango to sepeli ki mutuna na totuna bino ba musicien pourquoi bo pesa biso ba mama respecter te ngana eza ndengona te ngana olbaki na kanisa bato bomona bayembaka basi na bango ezaka ba artiste oyo babenga ya mokili to valoriser ba mama mais cause na moi moko mibale basala toujours na moi ba comportement comme mabe mais la plupart ko bana depuis ba wendo kolo so itanzo ba Marie Loïsa okiti tilelo en tout cas ba mise oyo ba dévaloriser basi ba ko sa attention sur 10% par rapport ba oyo ba chaka basi en valeur neti ngana ba na wenge kumbela depuis na tokabona kina wenge na biso tokoti ba wenge El Paris et lo abete tokoti na wenge kumbela na makutu na ba danseuse na poto jamais okakutu atali kwanza moya mabe parce que je ba kocha maman na place na mais quand attention na moko mi balé et puis place moi sinon mbali bazali yebaka ke likamo moko il faut koya mais soso ekweleli na ndenge nini mais oyo ba petit na biso bazo sala wana ba pasteur wana na préféré na benga ba chantre de l'Éternel côté on a pesa on respect mais na côté qui pasteur yangote
yango te. eloko asuka motuna ya suka po tosukisa na yo totuna lelo conseil nini okopesa na bato oyo bazaka wana mpona kotindela bato banzoto ya bato soki moto asali video bango baza bato ya liboso ya kotinda yango na bareseau sociaux et puis bato bazotala yango ebele bato ya ndenge wana koyebisa bango. En tout cas, je pense que na bato bazo recevoir baza on a faute te. Mais bato bazo kotinda. Ça dit azotinda d'abord pourquoi et dans quel but. Donc faut comprendre. Si ko po batinda eloko ngo pe, il faut zana mutu oyo azoki tana ye yo ozana mutu yo lingaka. Bozana na nkuku. Si ko ozo pe tana yo penda ozo pe téléphone na yo. Avant bayibango, c'est que au filmé diamant noir c'est normal te. Donc ozana mutu olongola no ba bula ba sentiment boule no liboso no na téléphone mo na triqué. Mais pourtant so ba pe olinga mutu ango. Déjà avant pas biloko le bimate, il faut pas filmer te. So vous filmer te ko bimango te. Yango ba to pe bazo tinda ngo erbo pe bazo sala pe bra bien ba reverser makambo po to na bazo conscience matika ngo pe. Ah donc conseil pour na biso so bana basi kasi. Conseil pour na bala basi ngana za tata moboti na boti pe basi dans un cercle na basi moi na moi si kolinga kate ba filmer yo kolinga te boso na yebite soko yebite wana za o yebite mais soko so mona ni suto so tuzoka azo mona pe azo filmer ye mais kolinga yango te un point c'est tout. Ce que aza musika bi o so tinja ngote na boy yo préféré ba boya yo po mususu aoya ne kaka. Ça rezoyer aux autres ba boya to sikisa. Basi ba sebele ba ngo mbali lebele. Basi ba sebele siko so atindi. OK, so ka ba boy yo ba ke mbali muso récupérer o kaka. Donc mi bali baza ba ebele. Non, mi bali ba muke. To biso tu to wela ka po na moi si moko 5 personnes ba wela kati. Donc so que moko boy yo ba ke mususu aoya kaka. Bonjour Belinda. Bonjour Diamant Noir. En tout cas, vous êtes jeunes et concernés vraiment mingi bino likambo tous les réseaux sociaux. Comment on a et loko et salami entre ma frère Nabiso to pasteur Moïse Mbiye, na sœur Nabiso Eliane, yo étant moi sous appena âge ya Eliane au kolo bani. Franchement, tant la mona dia ba photo nazaki étonné. Et de deux parce que Eza Azam aussi déjà basalanzam parce que Azaye mon côté basé belé mais hier Aza pasteur moi qu'on peut connu si qu'il y a un barapé tout ba bien que pasteur donc Eza ko comme Eza pe mawa ngai en tant que jeune à c'est peut-être na acte wana té parce que hier na âge naé a bala répéter tout le monde appelle moi si na été donc aussi ma ba viol sur à côté franchement il comme c'est un makasi mais si ko tant au moni de comment ça les batumi ba finga ye na bato bazo finga ndeko mwasi balobi akosi ay kokoisa mosali na nzambe ukokolo bani so daki makambo akosa mede ngesi da depuis kala parce que il y a za musala na nzambe makambo kokosa ezara bongo te en plus la fille pas za peso bataya ka kokosa makambo minene bongo pas musala na nzambe non eza makambo akosa te ya eza makambo solo. Mais puis la jeune fille besoin quoi ça va na nzambe mingi na lati na ila tendage par rapport mais yo zama ko kitoko ta eloko mono lati ya mukuse yuko te kola mais même so ya l'église ati ya mukuse ka bo sans kola monte ko ya soko zana nzambe okoya te soko zana mozala no nzambe te nde kokoya muto ya église ndenge moko ndenga lingi soko zana nzambe okoya na ote ça dépend non donc Belinda ko ça ne ba tout merci na yo non ya eza pour na ko ça te Tolandi papa bonjour. Bonjour. Papa Didier Boni. Madame, par la grâce de Dieu. Makambo ezoleka na réseaux sociaux pour na basa na Nzambe notamment ba Mekala Mbayi, ba Moïse Mbiye, na ebita mso yo. Te apesa na idée bon apena otuna. Bon, na ma Bible ekomami ke sur tozomona ba acte ba makambo susu donc c'est honnête te ba ke no retour ya moi na Nzambe ekomi pembeni. Donc c'est ça quoi. Mais bino basali na Nzambe tangu ozomona makambu ya ndengwa na pona ba peuple congolais o bazolinga ba ya na église o bazosambela te eza nini pona bango. Bon ngana zali mwana na Nzambe donc simple frère donc ezali ko pesa penza soni par rapport ya ba makambu. Oui, en tout cas tozotambola pendeza micro baladeur pour nous retourner à la situation oyo yo ozali maman au moni ezoleka na réseaux sociaux ya Moïse Mbiye est-ce que avina yo eza nini na komona makamona tout le monde azoloba kaya. Bon, nga vraiment eloko na kolobate toza bana Nzambe eloko nyonso ko ya na bomo na biso to komisa Nzambe mais problème na zolobate basai na Nzambe sikoyo baza na conscient te
bango nzambe mutabengi bango parce que to komi na ta moko sikote Satan a changé stratégie na ye a komi kotinda siko ba sirène mingi na kati église donc na koko pesa conseil na passé MBA azonga toujours na makolo nzambe j'espère nzambe vraiment a teyete mbalasima azala prudent parce que nzambe bengi pour na évangile a bengi été pour na makamususu mais nga vraiment na moni makambo ndenge surtout ndenge leki et ça linga passer surtout vraiment biso ba congolais ko kamata vraiment nzoto ya mutu ko lakisa ngona misu na batu beza bien te na vie fato za na mutema bolingo mutu nyonso tout aza parfait te na sina mukilo donc comment na lelo comment na peuple congolais et loko mususu na communauté na biso ezate to komika na système que ozui nidité ya mutu ko tindela bato pona bato bazora moya ya kotinda ngoyo ko yebisa bango ni bato ba partager ba makasi ya ba partager ba nzoto na kosenga na bango vraiment te batika eza bien te eza bien te parce que biso nyonso toza ba congolais biso nyonso toza na ba défaut mais loko wana ndenge ezote komi ko sala ma ndenge wana eza bien te mais po na mboka na biso donc na kosenga na bango bato bazotindaka ba mitakala bato na Facebook batika parce que bango baza parfait o basali mbiye bango ba yebi te vi na bango ko suka ndenge nini donc on pesa bango conseil te batika ko tindaka ba biloko wana ya mitakala na kati ya ba Facebook na kati ya ba YouTube c'est pas bien donc le conseil nga na opesa ga yango wana mais na sepeli na ngo vomati baza bana na biso bazala vraiment ko respecter basali na nzambe. Mais basali na nzambe to suki sa motuna suka basali na nzambe pe likambango batonso ba telemelion balobi comment mosali na nzambe akoki otambolaka na kati ya telefone na ye abomba ba biloko ya ndengwana okoko pesa conseil nini na basali na nzambe nyonso. Mais ngana opesa conseil na basali na nzambe te camarade azalaka te camarade malamu zaka Yesu donc na pesi conseil na basali na nzambe ba telefone biloko ya ndenge wana na préférer kutu ba gardango bango moko bazala na pire bazala na confiance na mutu te mais na eloko nyonso salami ndengo wana so totali na kati ya Bible Samson azalaka na auction royale mais Dalila ko isaraye Moïse aleki Samson te na auction mais makambo ya mitakana na batika eza bien te eza ko si sa valeur na biso ba congolais na ba congolaise. Merci Mama Philo to suki na yo. Nzamba pambola. To na ependa awa bandeko landa biso na caméra pour je mano za moi songi na mambota l'église biso to lingara pena to sakanate pasteur to zomona lelo na communauté na biso eloko oyo to kanze ke zaka pona bato ba osambela te ki ko lakisa ba mitakala mais comment un pasteur ngana zo tu na ngo poyo za mosali na nzambe akoki kolobake téléphone na ye ba yibaki pa mundimi mais abandai ko bomba ba tant musuba nzoto na biso basi na kati ya téléphone na ye mosali na nzambe za mabete te ngana zo mosala nzambe o ya bali ana mwasi na ndako il n'a pas droit de le faire parce que bilo musuza ba fantasme obi botala pe ba acha bato moni ko sala mosala nzambe moni lo so baluko to mosala neti yo lelo okuma na mo expérience au monde de sa émission na liboso na lelo ko ndeta lo kuma expérience tu es respecté parce que oyebi ba éthique parce que to supporter bato mususu na niveau ya manière de vivre portable mosala nzambe est-ce que akanga kiango batu ou bien batindela ki mais ya bomba ki c'est ça le problème ko bomba wana eza par rapport ya quoi et ko lobanini siko ngaponanga je pense que ça ka ba fantasme siko ba fantasme on a moi biso ba génération biso do so ba fantasme te nana ebité que ma passé pas kenda osukola ali rapper akenda pe toilette na ebité passé makamona ba nyoso bi ba sala ngo ata yo posana aux minorité au sala makamona mais est-ce que photo quand on photo ba tala donc il n'a pas dit que les conséquences enseignent mieux que les conseils ndenge ba kuta na likambo ba nyoso tout ba rozonga na mulongo ba comprendre que non faut bien bakutana pour mon biso le toyi bana mikia on faut tinda mutu lettre so azaka testo eza image par bébélé donc toute la même génération je ne condamne pas mais je dis simplement que actualiser condamnable parce que église code que c'est ça affectueux mais je pense que les conséquences enseignent mieux que les conseils donc ça enseigner par rapport à la conséquence au babi ba bouleverser évangile la communauté congolaise même à niveau international parce que nous sommes tombola ki bon makasi. Après makambo na bandi bakufanda baza batu bateyami et puis totalaga. Merci pasteur. Obi que to gagné pasteur pendant na kati ya mate aza surpris au mot la biso. Merci na pasteur Francis. Ouais, bonsoir maman. Diamant noir. Oui, papa tozo tu na rali kam moko ezole kana réseaux sociaux ye bien. Maloba na yo pona ndeko na biso Moïse Mbi.
Avina bino bata poto po bata Kinshasa ba otuna bata poto ba lobi na nute yango toyebo loba. En tout cas donc ça m'a trop pas si trop quoi. Pour biso ne te biso makambo pasteur ninga biso ko li pasteur la ba ba tu moko beno pour comment pasteur na kine comme le ka ilo moko boy. Quand on fait beaucoup elle mo la muga moko pasteur. On est makambo ba stage pour ba beke ba maman ba saka ba maman. Mais ndenga fonder le bio wana ki ba makambo za na jugement siku. Comme ça jugement te bien te soko nenge soki za ki ndenge mi le sentiment na bango. Siko bino bato bolanda bango boy ba beke ba saka bato la biso. Beaucoup ça va monter la titre moko boy so bato moko so marque nini. Mende ba ba sibo za kama ile. Ba sibo za maile pour makambo ndenge mbongo zo tambula na mbongo na so miko za malade mbongo na biso. De ba makambo marque ko bela côté nyos. Mbongo bela côté nyos donc mboka pe donc ça passe ko saka nango te. De ba passer non ba so mpe monsieur ba marque wana donc comme ka via congolais suina makambo ya ndule na makambo wana. On était congolais mboka moko ezaka mboka po. Mais bato bazo critiquer moi si balobi moi si mutalinga ko esa mosa. Moi si on critiquer moi si moi ça c'est un sentiment mbali na yeti. Ah sentiment mbali na confiance na yo. Pour moi si moi ça ko seulement be moi ça ko bongisa yo. Au moins moi si moi ça même au moment Jésus a boté kana moi si Jésus bino ça me la wala. Moi si tout le monde nzamba kele pas moi si. Yo te biso kala. Zabi ko so monde mba Jésus mais kana moi si kaka. Ba mari po nzamba kene pas moi na mbali tiens. Nzamba kene pas moi si faut bobanga moi si so bozo banga moi si te bo moi na pe mbo amne otamna na ngoti. Mbo amne osaka ba désolé za na ngaka na batina mais ba passer nde bo za na confesse ba onde mzo chaka bangoti. Na moni linga mama mboka miso to bi po mboka mse koma kimia yo ko lobani. Comment ça kimia banda kalati Congo les a omoni bato onde ba bazo nga ba diriger Congo so marque ni muta diriger Congo marque mabe azati bo même belge américain on tika kiango je te bota ba congolais mais elle mo butu a chez ko ba zairwa mais tito zo nga ba congolais kaka on tu va osala wana muta osali kama danger na Congo a changer Congo azati tel ba capitaine news ba bombe kwea ba vieux les cas ba boma ba tuer na kata kin pour Congo et ça ça monde entier. Ndio moni to fandi bona Rwanda kuna batu o yebi ba anglais bani bazo sa bani na bona Rwanda kuna bazo ba mbongo ba makambo tu bazo nginda mais mbongo wana ba odia moti bo muto kena ngwa zati mais ba msuba ki ba poto kundola bango kundola tamani ba kundaka mutu bo kundi ole bo azaka na seme yejo akuba ba kundoli ba tina libanda de fois ba otambula ka ero osana bana osopota bana o tiki bana comme na ba koko do bo shina makambo ero po ba msuto timola bango bo ba lokola seme po ba petit les GTE ya j'étais pas na moni ezo na c'est na moni ba petit ya siko pe na bambo kipe pe na makamboka ba msuba ke ba po ba komisa bango ko ba kundio mais le blaton ba moza libanda ba timola yoko po tembola malamu ti do ba pasteur bokeba so li ba timola yo te pasteur donc ça ka maele tende me ko bebisa ti célèbre beaucoup Dieu. Pasteur Shalom, Nanga Lubakabo, les locaux comme on a passé dans Nzambi na makambo zoleka. Est-ce que Bonzambe et Kouyi, Église et Kouyi, en tant que leader pasteur na biso en France na diaspora, est-ce que Église et Kouyi, Bonzambe et Kouyi? Non, Bonzambe et Kouyi raté. Et ça a mutute, et ça a battu basali makam na bango. Kutuna bomonité bomona mususu bakamona fe oui bomona mususu na moto na biesili na aussi santé mabe si la raté mabe za nango mabe ekola osukola maboko hein oui ba le sukola maboko osukola ka maboko na likamoko bo ngai na sukola maboko na likamoko oui na osukola maboko pour la bike ça pose pilote na bi likamoko muto a salité mais mabe za nango ka nanu bomonité mais makambo to mona na opesa communauté conseil bana basi to za na maturité. Ceux qui bossent en relation avec le pasteur, au monde qui est simbité, pasteur on a abusé na, tous ça na représentant ba pasteur en France, tous ça na président Mose Ngwazali, oui au monde qui kuna ba traitant ngo, so traitant ngo kuna na image on a internet, ba ko so consulter sur sala nzambete. So biso to kato muke place au lobby wana pour la bassin na Nzambe. To moni ndeko na bino Mose na Nzambe ya munene na kotanga kombo na lokola Sony Kafuta. Mais aleki azosala azolobela neti ko boaka jeton na basali ba jeune o bazoya ko kokwisa ba pasteur mais ye aza censé pe sa conseil ndenge yozo ba conseil mais ye azolo ba ki bandeko bayaka ko bebisa na église baseko bayaka ko kwisa biso bakanti ba futa bo mambongo. Est-ce que atiti yona na musali na Nzambe pona non président Sony Kafuta évêque général aza sage. Je pense que alobaki yango parfois il est mal compris. Parmi des sages, il a tellement bien parlé, j'ai aimé sa façon d'expliquer. Abi, ba chantage Joana.
église neko kweya eko panzana akosambwa tokotia ministère na réseaux sociaux non église eko vina chantage tiens omoni makambo ekoleka nango après tout moment bomoni eleki lelo a ndeto solabo ndeko wana utotia na église na bato basaki na bango ndeko wana utotia mais makambo eza na justice biso lingine makambo wana esi la justice na okondana ngo pe na 5 ba moment so pardon obozaki ya bizia na bango mais bino pe botika soli comme c'est botika. Alors tosuki sina totika mais pasteur année bandi année asika 2020 souweni ni message ni veut au pesa bat ba otala yo lelo message na sera ke Congo tozala ini wana message ya communauté message ya bonzambe ezalika ke bolingo ezala wana tomona loboko nzambe. Merci pasteur, sachez qu'il n'était pas au courant. La surprise. Je dis merci à Gisèle Oumba. Bon noir. Mais comment on m'appelle? Mais bon noir nangaye au diamant noir. Moïse Motato Motomoro très bien. Bonjour papa Benjamin. Oui, bonjour maman. Papa Benjamin tozo tout na yo pour les Congolais. Les Amarambuka etali biso ba Congolais tant au moni bino ba tu église pour la moi bouti l'église na bana likambo o tozo mona na réseaux sociaux parce que ça déjà officiel et le bami de likambo pasteur Moïse Mbi. Est-ce que malobano eza nini comment la situation na lelo eza médiatisé? Ouais, la situation je pense que non tout le monde a touché par rapport à ça. Bisonyo sotoza bana na nzambe. Moi, je dirais que non, ça peut arriver à n'importe qui, Moussali Nanzambe, chrétien ou pas chrétien. Mais aujourd'hui, je pense que non, les gens ils se sont un peu monopolisés sur cette affaire. On dirait Bangona de Bassala Lissomote. Tu sais, même Christ, dans sa parole, quand il était devant les pharisiens, à l'obi, oh, yona, nous tang bamima qui, moi, si Bazoa qui est en plein adultère, à l'obi, oh, yona, nous, à Sala Lissomote, à Tombola, Moussapi. Je pense quand il avait baissé son visage sur la terre et que tant à Tombolaki, moi je dirais que non, c'est une faute qui est arrivée. Baza moko o baza ko sala lokumu ya Congo na musala Nzambe et je dirais que non, s'il s'agit que non qu'on les pardonne, tout pardonner bango et c'est comme ça et puis c'est des Congolais. Merci. Gisèle Oumba, Nakolina Naya Diama, Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diama.